sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema ye. Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numi. Baby, no, no, but now song a boy. Diane, mambo, come là. Oh, Diane, Bima. Non, mais non, baby. Diane, sors. Diane, je ferai tout pour elle. Naomi, au moins on va salaire finalement ça, je ferai tout pour elle. OK. Ouais, égoïste. En salaté. Vraiment. En salaté. Musani bunga bosala opekisa msana sala poani tant que yo mo banda ko introduire ngala makamna bino. Lelo bozui espace te opesa ngamsala ngamo na mikotisi na msana bino na makati. Non, zana place na bouger te. Yo mo banda ko protéine kama na msana bino na ke sana travailler bino. Lelo na zui envie à travailler au sopela ma 20 pour bana kena kete. Na okende pito sali na boto. Pititi ya numéro 1. Ngena koti bolontika te. Pour moi la manière qu'on peut sans ça qui ne soutient pas parents na biso ngo comme en place au comité mais tellement na soutient ba moto au comité ma parents maman bazali soutient bino ba kufi batiki bino avance ko bazali soutient bino ke mais ko na soutient ngosiko toke ah Ikisana numitema ya bato Ikisha mitema ya bato Ambate miteme bikite Ikisana numitema ya ba Kristo Ikisha mitema ba yenge bene Ikisana numitema ya ba bato na yo
pamba te mitema ebiki te allo ekesala lomitema ekesala lomitema batela motema na yo esale makambo ya Yesu esalela bato mabe te basusu tozobenga bango bato Ça a été Bongo. Ouais, trop bien, super. Bongo, pourquoi tu fais des signes comme ça? Ozoka pas si caca. Non, juste que ça fait un bail, mais tu as mon salabo. Ah, donc, Banamo, Kala et puis au maquillage. Mais ma pression, qui. J'ai l'habitude d'un côté. C'est que pour me faire un mot, en tout cas, on a senti quoi de fraîche. J'ai l'impression comme si Nazolia n'a comment les messonné. Mais quel messonné? Venez dans tout bazoka moi. Qui a comment les messonné? Vous avez sonné. Vous avez il y a d'autres. Non, non, bon, on a. Et c'est on s'est disponibilisé pour ne va-et-vient. J'ai des va-et-vient que je peux d'un coup, un coup. Je veux, tu as quand même été satisfaite par rapport à l'argent. Je t'ai bien payé. Mais ça va arriver un moment où tu dois t'habituer avec moi et que il faut nous payer vraiment. Vas-y, tu as toute la possibilité. Hein. Écoute, tu m'as donné envie. Est-ce qu'on peut refaire? Non. Non, mais écoute. Donc j'ai mal. On a besoin de passer sur mon cassé. Je vais te payer. Non, non, c'est bon. Attends. Je vais te payer. Je te paye encore, d'accord? Au revoir. Doja. Yaro amoni tosaka bokamadi mpamba te mpona kosungana di ya malamu eza moto oyo asungaka di na ye lokola lelo alipese sans élysée mosa mpembe na paris na azani ne boluwa kopisa na katoli mpo abotambola ya longa moko soka boyokani te bopanzani tata na ngai namoni ya bokamadi na yo na afedi nayebi te yo opisaka ye toli o to opisaka ye te atuna yo nano motuni yo okoki kondima te moto oyo azalaki mbanda ya mama na yo moninga na ye aza mwasi na yo aza victime ya envoûtement to eloko nini dina ye azalaki mwasi ya tata nafandi nasoli na ye oni mama kolinga mutu ya lisumu te kolinga mutu eza lisumu te kokolinga mutu ata aza koka ata aza aveugle ata aza baba eza bolingo kasi osango na mwasi ya balabala te mama biso tondo ya tozolia bapondu awa baponda madeso awa tozolia awa tozomona comment est-ce que yona ya limbondo osali biso otiango mwa mbisa kokauka na kati ata eza ebele te me toliani ka bongo natikala komona mokolo moko te opesa biso mwa toli moko ya mabe voilà pourquoi na bisi il faut to respecter pe famille na yo moko bokotoza bakoti te po moko okozwa mwasi oyo aza ndumba mwasi oyo aza voilà pusa ozobenga na vie obenga na vie ozoseka wana asali likambo oseka yo nyonso omona yango kaka baventure tosola nde asala fatile nalobi boye fendi qui est mon ami et frère mais qui est ton frère direct oui ozo comprendre maman na biso aza yo ntango okenda kuna flat ozwaka jean na ketch so oyebi mwana wana te na balula nde ozala mama excuse na misusu omona wana otia baterme momi yo na balula omonaka te
Yo yebite que par rapport ya nani oyo nani papa nani ça. Non non pas parce que obi maman. Les balou les anini babenga ngo ils ont comme lié maman pardon. Nazo ils ont vie. La moi on mère akoyoka ngo à tout moment. Et ils ont respecté. Problème ezali nini? Na vie deuxième chance bezala. Donc biso tout ba humain. Tout ça bata erreur. Mutu pe a changé ka mutu o ako changer te ezaka nzambe. Immortel ya solo yi wana. Alors tout peut c'est chance na monde de quoi likambo yo. Les âmes appellent amoni ya joni ngamba na loka ya le kaka na balula wana. Loka yempa le kaka na njira wana. Loka batui balula ngo bati yena ndako. Ye peso ka sana mbongo moke. Afisi ba chance. La koba mo si wana. Yo fréquentera ba fille amie, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà mené une fille Millie Wana à représenter maman ou bien papa? De Dieu bisanga na boso ya na fille moi. Attends on a quoi na mona bango te. Ajo kosa ka loka moto. Yo za wana les mieux placés. Yo conseiller. Alors on a frère na propre. Ma kola poto te. Ngane na boye fendi uta na yaza ba manière na tout ça. Ngana ve na so se ba black pe na roke na ninga mabe. Mais na ta maman za. Yo kolo ba. Ko ta bana kimbango sangisi bango ko ta pa wana. Ba beti mo sango na ye mo. Ils ont une solidarité moko d'ensemble pour soutenir manon sur la famille. Après moi sango ngai na boyi na makaba. Yondo za bongo ba na mosa. Ate ma bina. Go bandu. Yondo za. Oui, si. Et bon ba la boulot na pour non changer, et ça j'ai boulot na. Maman no za no lo bani na boulot na otenga na ba sa. Oh mais il mo lo ba ki ngo. Tamba kana ndembo. Moi ça ndumba pe a changer. Maman daki oti na ngai na autoriser na ngai vieux a bala na ye pe a changer. Deuxième chance, Wana. Aïe, et comme que dérange point. Le dérange point, le cosa mon robe, va t'indiquer chacun le comme tu as des 500 secondes. So qui est d'amba. Amkolo te. Non. Amkolo te. Amona mon qui non de charge na. Oui. Certes, non la sortie na ye, mais mi baka na place na so mon client ye bobité bobé tanga doublement mais ye bobé c'est comme. C'est le yinga pas pour c'est ça qui est mon choco dans les vols. Comment la maman? Moi la maïenne. Moi je vais couleur. Ça c'est bien là. Faut nous danser. On est vite alors. Ni. Passez. Et chato na se. Balai na ngo. Bachato na se. Te bongo te. Tanda ba pinza mobimba chato na se. Oui. Au coup, ça nous dit, dans le cas, petit à petit. Le but, on tue comme un professionnel. Ok, bien. Aujourd'hui, va te bénir. Ya. On va faire la carte. Aujourd'hui, on va faire un déguisement. Ça va. Je vais sauter. Parce que c'est une autre passer à ma casette. Il y a souvent des gens qui ont commencé à aller. Il faut ça l'envoyer sur le lobby au moment où il quitte. Malembe, tant que le besoin pour les causes. Malembe à Yopé. Vous aurez maman si moi c'est des bons moments. Mais la main. Ok. Non, mais elle a sauvé la vie. Je joue à la parent. Non, va t'aider. Vous allez parler maintenant. On me sauve en place. Voilà. Ya, ça va aller. Makende. Toi, tu as tiré mon bonsoir. On va bien. Tu vas bonsoir. Alors, on est la scène de s'il te plaît. Ah, c'est comment là? Bonsoir, là, bien. Le bac est venu sur le bord de Bangala. Il y a des gens qui ont bien là. C'est quoi? Comment bien là? On n'a pas sur là. C'est quoi? Oh, sur la bino. Vous savez, la bino,
lelo ba vie bon on rentre na bien qui bon ngai mon de ka vola monte ça bien tout ouais comment c'est qui ma fille mi questa è una glace. ne lo glace ya no mo se di solo avec lo glace limbisanga azalekinga nyonso ezaka susi ya kiboyaya oza makila na moto olingi kolekanga oyebi tokolaka biso mbale na préféré ngango nasala vie okeyosaka ntango ozongi okopesinga mpasi nalinga ngango nango na baplasi oyo oliaka ovandaka nango s'il te plaît leki na matika tikanga mona sala yango s'il te plaît Filoka wena balingo tunomisana bapasika esila nango mpesanga kasi okelanga moa te po anini tikanga mona sala ozokosanga suna bandolela na suni batatango na mama bakenda bakufa na nzoto na molimo tikaka tosala tobongobonga nzotongo na molimo yango mpe tokufaka yokelangako tana mikitisi penda na yosala pardon nimbisanga nde na koti na okoka suti Parce que pour on a eu et pour on a des difficultés. Dans le système. Donc, on a ministre de l'eau. Sur moi, dans ce service, on peut penser à aux autres physiques. Moi, je suis photo comprenable. On peut la tenir au catch. Là, tu es chemise. Là, tu ne peux pas passer. Comprends? On est ce que bébé comme une amour. Abébé atika ama ete abébé oya repa bato tasoli bilamba abébé oteke fois ela vanda franc du mois bafuta ye 100 euro 100 dollars bon 100 dollars omo mwa mike mike mais il faut moto apene nango 100 dollars kutu te banoza biso ba 100 biso ba 10 000 abébé mo ya bongo esu te abébé mo te fosa ya telefone mo atouche oyebisi so omoni ye charge te tia so yifiba epesaka ngo moto soko branche kopela ana ntongo te bébé akomona temps business temps réel tant au moment où on comprendre que t'es ce qui nous a montré c'est qu'ils font ça les noms bon donc comprendre bilan que de ba tin de caillou tout le monde a fait vous êtes là au comprendre yo moko mis son nom et avec l'autre non on comprend que ça va une grâce une gratitude n'est pas condamnable et on va français donc pour ça tout on a la salle pour c'est ça donc on te comme moi pendant non soyo baby on te comme moi non so pourquoi nous pour ça maramba donc pour accompagner ah donc dole yo sunga ke mo 5000 francs mo on a sunga pena yo tango tamu sama pa ko ça na débito épisode de film on dit que les quand ah non que comme kala si comme micro on dit réseau les gars soutien tout ça est sur l'antiquité il y a tant moyen âge to ça na on les là te ngwanda pour comprendre que tant na to mais na période on a pour ça de tant na to pour ça toi quand diseki to za pour ta tamu que mboka likambo ekota mais siko to likambo to kota communiquer na tv parce que vitesse giga to ke nango to na 4 yo imaginer que yo ti lelo on a navigation C to kuta ndeni peut mutu li solo ya itel et sika mutu iPhone asa yo ke la ma ni yo ke la ma comprendre si ka be dans ko ba sacrifice on a na sala pour na yo to pour na ba maninga loko na ya baby d'une manière ou d'une autre na longo li dia na michinga konga mna seke baby na ya ne ba ko ba baza na lingio li super mela mwana na ndeni na machine aloba ndenge ni asa ko pétition na omoni ndazana baza sous responsabilité na bana ndako na mo banda ko bando lole mo ya mo ba sai mo bitok mo bo ma terrain mo bo bisika mo ba chimo nzanza eza insulté on attend on a pour ça la crayon on a pour ça entretien on a pour ça na souvent on a pour ça na garage donc calcul au mo lo ngona ba 10 dollars et matara te ka sonto nga linga ba pardon minute kenda na 100 te kenda no
Kosa na meza ki Ke omona na yete. Ce que je dépend na nga ko mo yete. Nzamba dim sa mais na ka bombo le na bino. Bato baloba ba ka bala mo yete nga ko tsina. Na comprendre na nga ke oza pusa na nga pe comprendre nga na lingi na nga suyo kumbene yete. Et singa te. Ata yo mo simo kusho mo kuse ko sa couple ni. Ah, couple bonga mulangi na pe. Ah, tu do ko na oza ko mo za 5000. Siko ta mo so mo ala te. Ko mo ta $. Yo ba so kana le na. Diane. Oh. Diane, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu réfléchis? Hein? Comme il m'a engagé parce que... Non, je réfléchis mais pas. Normie n'est pas ma femme. Elle est ni c'est ma ta fiancée. copine. C'est ta Elle n'est pas ma copine. copine. Je paye pour faire l'amour avec elle. Qu'est-ce que tu crois? Ok, tu payes pour faire l'amour avec elle. Moi, je fais pas avec toi. Mais pourquoi tu fais ça? Diane. Ne touche pas. Regarde-toi. Naïla Kyotagi. Oh, bon, on est des ouanga. Vous bien, on bien, on a quoi pour tout. Tout là qui vit. Non, rien. Et qu'est-ce qu'il n'engana motumsusu? Qu'est-ce qu'il y a de différence? Mais Boza Bandumba. Oui, toi Bandumba. Alors? Dis-moi, écoute, je suis prêt même à abandonner Naomi pour de bon et commencer à faire couramment avec toi. Regarde-moi, je suis prêt à abandonner. Moi, je ne suis pas menteur, je mens difficilement, chérie. Ah bon? Écoute, ma chérie. Perdons pas le temps. Diane, je suis déjà là. Je suis bombé. Je m'en fous. Écoute. Je m'en fous. Gino Bimano, t'es la ganga. Quitte toi, mais ça. Ah, bah, et bien, je suis à Bandumba. Mais elle est le côté fidèle. Diane, tu te dis. Ta coiffure me rend fou. Toi, tu me rends dingue. Hé, Moussika. Écoute, Diane, j'ai pris beaucoup pour toi. Ma chérie, mon amour. Ah, tu sais je sais qu'il est difficile de m'arrêter à une seule prise. Mais pour toi, je peux le faire. S'il te plaît, accorde-moi juste ça. Non. À condition que tu me satisfasses. Donc je dois partir. C'était moi. C'était toi, non, mais je ne pouvais il est trop usé. Tu sais, Naomi, mais ne se fidélise pas. Mais toi, tu as l'apparence d'être très calme. Tu es douce. Ah, les qui sont là, on a même des faire souffrir. Eh oui, on va grâce. Diane. Grâce. Grâce. Non, mais. Les noms de filles, j'en ai plein dans ma tête. Mais. Sopa. Mon abouimbo. Dans ce cas, j'appelle la Doncha. La Doncha doit finir ici. Je vais battre quelqu'un ensemble. Non, mon belé, il y a belé vraiment. Oh, il faut lancer les panneaux. On va aller que la passe na passe na kozanga ngai koza pe kozanga famille différente mais ça me fait mal au cœur et ça m'a pas plus au kotala yo leki na nga makambo nyonso ezoleka na famille na biso yo yebi. Mais en aucun jour, il y a un grand frère, j'aimerais aussi à ce que moi conseil, moi toli, eux, pas mais James n'a pas mais non, comment ça m'a passé? Yo est mignon sur la famille. Papa Bazalaka, ni les autres les par rapport à papa et maman. Oui, tout. Bon, sur notre version. Mais, pas attends. Par aide nous à la famille. Tu es la seule personne qui est mieux placée. Il a convaincre papa et maman. Parce que voilà, c'est le choix où nous allons pousse.
Grand frère, qui un peu na solana ma ozana apuna ya 100%. Mais problème moi boiza otika lo pesa nga chance te ya ko approcher ya ko solana chance mingi za la chi mista no ki et tellement on dit mais la mingi père voilà o tout père alo ba no ponanga yo on kesa ngo vraiment que la vérité malgré milango nanga malgré mamnanga banzele le faut pas que on a petit na yo mo boy ça peu important chez eux franchement au fait moi si ata à l'année ni nga bien me comme mauvais nanga na ba petit tout mais na cause pe mon copine na chance c'est pe idéologie parce que stage wana ya moyo komi na onsiko donc moi il faut na s'en effort Nathalie sa mère, Nathalie sa père. Vibino beaucoup de temps a ba chance. Beaucoup de temps a ba vraie chance père Nathalie sa lignée. Et on a écouté de père en briller. Donc père a oui batté en conseil ngani. A ochanga na lignée ndeni. Et on a dérouté mais si on a regardé ka bande parce que nazaka mobile. James. Maman on vivre peut-être et au lobby on vivra. Donc yo écouté na moi si a d'avril chéri voilà alors peu importe il y a parcours naé il faut aussi porter kaka donc so yo da aussi porter moi si na mon boy moi na petit frère na et nos aka obligé il y a otindi kapé ka vie na ba aba na kanzi on a besoin de discours et de qui na mwana te mwana tindio kende sala musala convaincre papa na maman accepter moi son nazana parce que ok vous allez qui t'en moi faut dans l'esprit à fond l'esprit tu as un esprit trop constipé puis c'est une chance puis c'est vraiment chance kende au monde a ma camunyo sur les caca oui vas-y sur là papa na maman c'est tout ça yo de convaincre ba tu vas ça la chose parce que ça moi son c'est ça ok comme ça qui n'est la chambre aussi mais l'homme souté tant assez au moins côté ya garde-robe mon panty na moi na chez des quêtes morosa il y a marqué yo kende au moins des quêtes ça puis tu as le faut pas sentir mal bon on a été les melanga il fait tu n'as pas ngambu no mais il faut pas sortir et beaucoup ngani na ça fait ta femme ça c'est bon c'est pas tout le c'est le hôtel la vie et le hôtel oh c'est na kin ya na kilelo c'est bon dans offrande na binote Bible ezoloba soki oza na problème na moninga na yo oyo kotika offrande wana kotia yango te me déposer yango na hôtel kende koyokana na moninga na wana soki boyokani ndio oyo koprésenter ngo epanza c'est-à-dire aussi longtemps boyokani te offrande na yo nzamba ko recevoir yango te vi obino bozolanda evi onga na te ya bino te yoka se sengo na nga na monika adiana alati kitoko boye bébé alati kitoko mais source origine ya bozwi na bino fondation eza Jésus-Christ te ndaku nyonso etongami na mabanga ya makasi te rock libango esimbaka ndako so etongami na libanga wana te ekweyaka c'est-à-dire quoi libanga c'est Jésus-Christ oyo aza fondation ya vie na biso bobebisi alliance bana alliance nzambo ngana ndeko te ya bino butu pe moyi ake wapi bino bokanisaki nzambe aza incapable ya kopambola bino pourquoi bo dévancer plan nzambe est-ce que nde boza sûr que nyonso boza ngo eza bien bien aimé rachetez le temps car les jours sont mauvais makambo bomona lelo lobi bomona ngo lisusu te Yesu aboyaki basa ndumba te lokola ndumba moko akipa na ye baye koakize na loi ya Moïse esengeli babome na mabanga. Jésus a posé question nani oyo asala lisumu te azwa libanga abamba mutu abambaki ete Yesu alobi na ye alobi na ye boye omoni loko sabino passe bozwaka Bible ba vexer ka ya muke oyo ezosepelisa bino botanga introduction développement na conclusion te
partir moke oyo esepeli si oyo yango bino bozwaka na bible makambo nzambe azwaka ngo ndambo te fo zwa nyonso comprendre idée ezalaki nini jésus ezali biso ekende kosumuka lisusu te c'est-à-dire mwana mwasi wana ayaki kosenga pardon epa jésus avouaki eza kwa mwana mwasi aki kosokola jésus makolo aye kose repentir bino boye na repentance te boye bopesa mbongo na bino wana ya salite nazwaka po eza offrande bino mpe bozonga na vie wana ya salite nalobi na bino nalingaka bino mingi mais na vie wana aussi longtemps bodemere na vie wana naza papa na bino te boza bana soni bozo demeurer na soni franchement sœur Diana nazo reconnaître te ba respect ozaki nango ba humilité ozaki nango eke wapi Pasteur, nous avons semblé que pour la vie, tu as vu. Tokei ozala lokola moloko ya bebe mo tokei nzambe asala bino ave koma trop tard parce que liboso na bino namona bolamu eza te oyebi na epoka noe makambo esalemaki bato baenviaki baimmeuble me masuwa ya noe etikalaki me baimmeuble oyo batongaki na mabanga ekoyaki kosala très attention ekoma trop tard te les dieux d'alliance. Merci pasteur nzambe asunga bino asambela mingi mpona ngai. Sœur Diane, viens. Viens s'il te plaît. Écoute, boza yaya. Yesu apesanga bino. Ayebisanga boza ba orphelin. Nazwa bino en charge. Orpheline oyo ozali. Pourquoi ozondima kotika vie na yo ekende à côté Sœur Diane? Nzamba ba orphelin aza akufa te. Amen. nzambe azoyokani biso te tolela tosambela ndenge nyonso tosala biso kaka vi yango soki tokufa tokufi kaka mpo vi mpasi eleki siko tosala nga na posa na bino bokufa te nzambe asunga abekoma trop tard bozongela ye amen naoka nde poni paster ikisa nanu mitema ya bato ikisa mitema ya bato pambate mitemebi Ikisana no mitema ya ba Kristo. C'est ça être une femme. Tu m'as jamais dit que non aux apostats bonne mais attends aux bonne yo olambela mobali noté. Je n'ai pas les temps. Non mais tu commences à exagérer hein. Si tu as besoin de manger au qui au sommet malewa. Ce qu'on a pour ça malewa tu comprends? Qui t'appelle? Non Benga. Mon oncle là. Attends, je pas le temps s'il te plaît. Eh mais attends, je suis en train de vivre l'enfer ou quoi? Archange, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je ne veux pas tomber dans la pratique ya mibali oyo je veux pas appliquer ma masculinité ou ma brutalité avec toi. Reprends tes esprits en place. Tu es une femme. Et tes rôles de ménage, tu dois le faire. Ça va? Faut pas que nous lions ma lewa, chemise dans notre nambanga mona repasarango, na que na otanda drap ou bien habiter l'autre pendant ce que va sanité dans autolia. Je suis tu vas le faire, tu vas apprendre de le faire ici. Au moins nanga, Roméo au salam salam. Au salango, je t'ai dit. Au sala. Moi au sala zate, moi je n'ai pas le temps. Quand il a salé make-up nanga boy, nga yo sala que nanga na pile sambo na sima bakala nanga. Tu es malade ou quoi? Oh c'est quoi ça? Je suis malade. Mais oui là. Tu as perdu les manières ou comment? Quel est ce mot dessus? Tu es la posate, ok. Sur la posate, ok. Sur la posate, ok. C'est moi tout ça. Au sur ma lèvre, à la quoi, au lit. Un peu, moi je n'ai pas le temps.
je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Donne-moi même quelques minutes de soir. S'il te plaît, aujourd'hui je n'ai pas envie qu'on s'y prenne la tête. Naruto Sola, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accorder même 2 minutes? Je t'écoute, vas-y. S'il te plaît, mets-toi. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne prends pas du temps parce que je sors. Écoute, peut-être que Nazo, non ça m'a comme bien été, ça va. Peut-être que je pense que l'homme que je suis au sein du mariage, même Soussou, ils aiment bien. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne veux pas. Je veux qu'on ait... Oh, les Lani. Non, parce que j'ai mal. Malanini. Non, chérie, mais toujours c'est quand on les langa. C'est bien, c'est comme ce sont des nids. Je veux que tu me dises, Roméo, je veux que peut-être la paix va revenir dans notre mariage. Ça va. Na paix sur monopole, dis-moi, défaut parce que je veux que la paix soit restaurée dans cette maison. Qu'est-ce que je fais de mal? Et c'est à côté. Et là, nous allons tu veux que je sois comment? De 1, tu as des défauts. Moi, de 1, tu es très impoli. De 2, au commissariat de Roméo, au succès là. Tu es impuissant, tu n'arrives pas. Au succès là. De 3, donc, on a que ça, on a que autorité, parce que moi, je n'aime pas. Hein? Et l'autre bébé moi je n'aime que les matins quand tu te réveilles au kombolindaku au sokolibasan au pelisse moto on a penati makolobo au yo servir et échange nani teno dis-moi so yo sali bon olonga Roméo olonga yo ki mobali na yo tondeni hein? Je pensais peut-être que il y a un comportement mais agissement mon corps ce qui te dérange les amants yangwana kaka. Donc tu veux... Et surtout les camos, vous m'en comme ça, c'est que moi je n'aime pas Yango vraiment. Et puis Roméo, pour que on est comme un bouc à bissot. Comment Arrête de parler. Tu sais que moi je n'aime pas. Je parle pour le mot Katarama, le moment qui est impolitesse. Mais moi je parle, tu parles. Regarde cette fille. Donc même quand on vient avec le dialogue pour parler, chercher une solution, on l'ingrate. Comment je parle et puis Roméo. Non mais Seigneur, je suis on a pas la Jézabel Tonini na kota nanda. Qu'est-ce que moi je n'aime pas? Moi je suis impoli. Très impoli. Il est comme un parent nanga. Tu la fermes. Comment je parle, tu t'étais. Roméo, comment je parle, tu t'étais. Elle se lève. Ah mais oui. Maintenant tu te prends pour qui? Yo le bangala fanda. Tu m'index. Ah n'importe quoi. Regarde-moi ça. Roméo, pour la banga kaoto neni. Tu n'as qu'un cas film sur ton bimano qui ça n'importe quoi on va péta pour la vendre de la coquimia. Tu as de la chance pour les amours de la femme. Tu vas le faire quoi? Tu vas le faire quoi? Oh, c'est quoi ça? Oh, imbécile. Oh, il y a pas grimacenga. Intimidation ton nez. Ah, laisse-moi. Je bénis l'Éternel, comme on a banananga, nion soboye, et là vraiment c'est un gros. Oui, Nzambe, Bible zoloba quelque part, bolingwa makasi ezate, et plutôt Nzamba zoloba joie ya makasi ezate koleka lorsque mona kabana na ye bazo demeurer na présence na ye. Et tindika Nzambe akokisa baposa bato. En fait, si on a bengi bino lelo, c'est parce que ces derniers temps, nous avons des soucis mingi. Puis nous avons Naomi, Diane et puis Baby. Nous n'avons jamais comme on a bien na place na CP là. Puis nous sommes besoin na passe si on a le quoi mo boti et ko la tangai. Na yebi vi na bino, na yebi ndenge nini na zwa bino ba orphelin. Et Nzambe oya ba orphelin. Yende muta tindi kaka ngai na zwa bino na encadrer bino non bino solo bawa hein Diane non reconnaître bino lisusu te malanga eza nini Yesu ana posa na bino botika vi wana eza malamu te na osambela na mona image na bino chaque jour so na lali ata soki nazwi pongia muke image na bino ezozongela ngai Nzamba osenga na bino bozonge pa na ye makambo nyonso bozoluka il est capable opesa bino pesa kaka olio avant totika pesi pesa po totiki oza arte bakima message monde bapesa na kanda
nga nanga prête otika so na osala mosala ezaka mpona gagner quelque chose pourquoi déjà namoni na ça va déjà na ko tika te bonka bosikondo otika boni po moni pasteur okomba amen omoni aloleza donc otika nanga mais siko mutu abando osunga nga nde ati osunga ngai nde natiki sœur baby combien de fois bino boye pa nanga papa tolete na pesi bino moke na baki na 3 000, 5 000. Non, je parle. Na lingi na rappeler bino biloko oliaki. Tani tout simplement kolobake. Na muke to sungana jusqu'à ce que nzamba comme Satan. Niveau et comme passe niveau talent bibe pour maintenant ça c'est $1. Ya. Asala na view ne sengo te pas. Banda pina banda. Mona pina banda view nazaka na mutu moko na kokana ngepi bale bele. Non, mais t'as pas le solo. Voilà, ça. C'est mal. Qui est fait quand même tout prier parce que la moni vous appelez maman ça là. Amen, pasteur. Priez qu'à te libérer Bisson. Alléluia. Seigneur, merci. Tu dois pas te focaliser dans le cambo et la parole non. Soi-disant, machin. Mais chérie, ça fait des fois du bien. Comme on a belle famille, quand même, vous avez quand même maman, vous avez comme maman, tu vois. Moi, déjà, j'ai pas une famille où on a compter sur rien. Ta famille, j'aimerais bien qu'ils aient la paix famille. Oui, ils vont vouloir baroter parce qu'ils ont raison. Je vois pas une maman, une pute, disons. Non, ne dis jamais ça. Chérie, tu peux bien vouloir Yakoni, mais c'est ça la vérité. Ne dis jamais ça, arrête. Maintenant, je regrette tout ce que je fais dans mon passé. Je me dis, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Je me pose tant de questions. Pourquoi ça m'a dit, arrête. Toi, mais au moins dès le commencement presque, tu m'avais tout expliqué et tu étais clair. Je suis de l'autre côté, je suis procédé dans le mariage, après je comprends. Mais quand c'est que c'est facile pour tes parents d'accepter au moins passer dans là. Vu comme déjà bousillé, je ne vois plus comment je peux changer tout ce que je fais dans le passé. Parce que les lots, nous avons presque avant mariée, oui. On a passé là, on finit par Kolbakazala Kachel, après comme une femme mariée. Je ne suis pas venue dans ta vie pour n'a pas sa relation avec nos parents. Non, maintenant je vois que c'est ce que je suis en train de faire. Tu subis mon passé. Écoute-moi, bébé, ne te mets pas à cet état. S'il te plaît. Écoute. Moi, je suis sur ton moquille. Toi, ma vie, mon bout, passe avant tout comment tout ça. Même Jésus qui est saint, acceptera batunyo sur Yamabe. Il se fait car mon Yamabe aya alubaneke na yepa na yota la vie nanga na passa na mena vie nanga bona mena vie nanga. Alors, Tony benga biso mugo tozali ba disciple ya Jésus. Mais pourquoi pas biso batoyo tozali ko ba disciple na ye. Toza lokola ye tant on sali mabe mugo boya lobi mabe na ye. Presque tu as fait une chose au Bassi Belé na Congo Bako Salamote. Na comprendre que bano sala ba vie wana pour na makambo mobo quelconque pour na moyen de vivre na yo. Mais c'est que en intérieur de toi puisque eza ou yo bana ko salate. Et j'ai compris que en intérieur de toi tu es une belle femme, une bonne femme plutôt. Tu comprends presque? Je m'en fous de ma caméra tout bas. Ceux qui soignent aux ala, ngani mozala soni. Chérie, écoute. Non. Soni wana uyo cholo bananga. Ils ont des sonanga parce que nous avons accepté nyoso. Donc arrête d'être culpabilisé. Ok chérie. Vous êtes hypocrite. Si au moins je pouvais le faire si facilement, chérie. Si au moins dans Coco Kangamus, puis je me réveille tranquillement sans pour autant passer à ça. Qui jamais. Et en quelqu'un qu'on accepter qu'on se sépare dans moi si le cola au presque. Et dans quoi crime dans mon ami sali. J'ai besoin de toi.
On a besoin de nous appeler là-bas. Donc arrête. Ok? C'est bon? Tu sais les chiens? Mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema. Ikisana numitema ya bato. Ikisha mitema ya bato. Ambate miteme bikite. Ikisana numitema ya ba Kristo. Ikisha mitema ba yenge bene. Ikisana numitema ya ba bato na yo. Pambate miteme bikite. Alléluia. Ikisana numitema. Ikisana numitema. Batela motema na yo esale makambo ya Yesu. Esale la bato mabete. Basusu tozobenga bango bateyi. Baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati. Lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi. Ambate miteme bikite. Basusu tozobenga bango ba profete. Aza kosakola makambo uti na mayele na bango moko. Nini kaka bato bapesa bango mbongo. Pambate miteme bikite. Bikisana numitema ya bato. Bikisha mitema ya ba Kristo. Bikisana numitema ya bato. Naleli motema moteme bikite. Mosusu akomisi nkolo lokola motuka nayi. Oyo biso bakongole tobengaka 207. Ekobima na tango na poko ememela ye mbongo. Pambati miteme bikite. Basusu tozobenga bango bayembi. Baza kuyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati. Kindumba lolendo lokuta makamba bamba. Awo pambate miteme bikite. Uzawa Ikisana numitema. Ikisana numitema. Mitema ya bato. Ikisana numitema. Izana mabaku mingi Yesu pambate. Mosusu mote azote ya ye maloba Nzambe. Na monoko na ye aza kuzongisa ba amen. Kasi na kati ya motema motei azati. Pambate moteme bikite. Motuna nangana nyamemi poison na kati ya eklesia. Nani lisusu amemi boka bwanya bateyi. Bakomi kubwaka na bajeton na batele na bisika ya bamatea na bango. Pambate miteme biki. Misala yanga mabe ya motema. Alléluia. Ekaboli babato. Abo. Misala motema ezopebisa bato. Basusu bakini eklesia. Basusu batika losambo. Basusu babosa na ya pangoyo. Nini misala ya basakoli. Ememi bana basusu na libanda bakomi bafaze. Avo